nakozala mulaite nakozala mukuse mingi na profiter na kamwa tango naza libre oyo baninga nanga bopanza mwa masolo ya mbangu na ye nango po nakozala mulai mingi te bomeka kopanza video yo na baninga tosolola mwa malamu batindelinga ka mwa video moko awa epai ya ndeko moko ka extrême ke Eliezer Ntambo aza koloba ke biso baluba tokomi ko exagérer mutu nyonso akomi kobima famille présidentielle baluba bakomi moyen ezali te baluba bakomi baorgueiller baluba bakomi ko exagérer yango wana ka mwa extrait ya mokana na ye mpona répondre Eliezer nakanisi soki bo bato mosusu bazalaka na ye ki amitié na Facebook je ne sais pas où bomeka kotindela ye mwa video ya landango eloko moko na koyebisa Eliezer il faut ayeba ke na minute oyo tozali sikoyo awa muluba soki aza kosepela eloko ya liboso oyeba ke na Congo mobimba peuple oyo enyokwami koleka balube eza te Eliezer soki aza na information te ayeba bien que peuple oyo enyokwami na kati ya Congo kobanda na tango ya Mobutu koya na tango ya Laurent Désiré Kabila na koya na tango ya Kabila peuple oyo enyokwami peuple oyo ekufi mingi ezali peuple oyo babengi kombo ya baluba soki omoni lelo oyo muluba a respirer akosala mwa akoseka muke ezali koloba ke bapasi nyonso muluba amona peuple oyo baboma na Congo koleka muluba azali te kasi ndeko na ngai yo ozala journaliste yo olobaka yo oyebi makambo ebele mais tango Mobutu azalaka na pouvoir yo omonaki ndenge nini bandeko ya Mobutu makambo basala te uzana ba information nyonso omikumisaka te yo oza journaliste monene tango Mobutu azalaka na pouvoir bandeko ya Mobutu ekolo ya Mobutu oyebi makambo basalaka te na kati ya Congo tango toye kozonga na tango ya Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila koti na pouvoir azwi bandeko na ye nyonso bato ebele oyo oyebi na okotanga te parce azana minute ebele te a classé bango nyonso na pouvoir bakatange nyonso bakoti na pouvoir tango Kabila komi lelo na kati ya Kinshasa ba bureau nyonso ya administration ezali kaka koloba Swahili soki okoti na bureau nyonso il faut oloba kwa Swahili soki olobaka Swahili te okozwa musala te soki ozwa Swahili te okobika te mais ozala makambo nyonso na Kinshasa te kasi oyo ya baluba oyo ekomi ngambo muluba apema lisusu te muluba aloba boye te po président Félix aza muluba te wana ezali marque ya koloba très bien que bolingi bosa ndenge wana pona ko intimider biso baluba te toko jouir na présidence na biso toko sepela na bokonzi na biso mutu azwi pouvoir wana za muluba toko sepelisa ye
tokosepela ndenge Mobutu asepelaka na bandeko na ye, ndenge Laurent Désiré Kabila asepelaka na bandeko na ye, ndenge Kabila oyo akei oyo ndenge asepelaka na bandeko na ye. Biso nde bazoba tosepela te, biso nde tozanga bongo mpo biso mpe tosepela te. Soki tosepeli ekomi o boye na boye, soki tosepeli o boye na boye, boni boye ko bino bolingi botia biso epa wapi? Bino bolingi toninga lisusu te, bino bolingi tosala ndenge nini? Bino bolingi tosala ndenge nini? Naza komituna bino bolingi tosala nini? Tolingi tosala nini? Parce que dans minute soki tolingi toloba oh muluba, oh soki tolingi toloba oh, mais vous allez complexer pourquoi? Vous avez peur de quoi? Hein? Pour la nini vous avez complexé? Pour la nini vous avez banga? Mais pour la nini vous avez peur de quoi? Hein? Mobutu azaka pouvoir, aller pouvoir na bande konaye bisengo na bisengo. Ba fonction nyonso komela kolia bangala ba sepeliti 32 ans. Nano ayebite ke Mobutu alongola ka baluba nyonso na armée nationale. Nano ayebite ke Mobutu alongola ka ba policier nyonso na la police. Nano ayebaka te Mobutu abomaka batu nyonso tango IDPS bandi akomi ko bomba batu nyonso bazalaka na ba suki te na bato babenga ka baba na église moko boy. Nano ayebite ke Mobutu atindaka Nguzu Karlibondo na Katanga baboma baluba nyonso na Katanga. Mais nazoko comprendre bino te. Kabila ya wazi bandeko na ye muntu ata moko alobaki te. Bandeko Kabila bako sepela lelo bakomi il faut le Swahili po obika na Congo. Est-ce que yon tambwe olobaki makambwana? Kasi siko yawa telema ke tonyo kwa mingi, telema ke tokufi mingi, ba prophétie ebimaka ke non muluba akokomaka jamais président ya Congo. Lelo prophétie wana ebongwami ebimi lokuta. Donc tout se pelate. Mais boni boyeko tout se pelate baninga. Tout sali bino nini? Tout sali bino nini? Lelo yo président Félix a komi mokonzi. Nana nomi ata muluba ata moko te. Directeur ya cabinet na ye. Kamere muntu ya Kivu. Directeur ya cabinet adjoint muntu ya Bandundu. Muluba za wapi? Yo elezer ntambo yebisa ngai. Président Félix aziki bokonzi. Muntu ya liboso akonome muntu ya Kivu Kamere. Directeur ya cabinet na ye. Muntu ya Mibale. Directeur adjoint muntu ya Bandundu. Muluba za wapi? Boni boko lengi sebiso weko. Te toko za intimider na makamura bino te. Toko régner. Toko sepela. Toko mela vin. Toko sepela. Boko ya ko intimider biso ndwana te. Tona ba woyo ba luba. O tona ba woyo ba luba. Na yo pe les yeux na kamo yo. Oyebi histoire ya Congo. Mungala sepelaka na Congo na marque na ndenge na ye. Laurent Désiré Kabila Ziba ba Swahili nyonso atindi bango na administration ya Congo, ba ministre, ba PDG, ba makambo kilikili. Tolobaka eloko moko te. Kabila oyo yaoye ko kwende Kinshasa mobimba Congo me komika Swahili na Swahili. Na mbongo na biso so koti na mbongo na biso bakoma kango bakoma kuna na Swahili. Est-ce que likamwa mulube za wana? Lelo to sepeli po tomoni pe muluba congolais
a commis pe président. To sepela te. So to sepele comme muluba, boy na boyo muluba. Te tokolanda bino makambo ya ko intimider biso te. Biso toko sepela. Biso toko bina. Biso toko mela. Po mwana ya mboka azali muluba congolais. Tango muluba mungala zwaka Congo, mokili mobimba na bandeko na ye basepelaki. Tango congolais ya Katange azwaki na pouvoir, bakatange ya congolais bakongolais basepelaki. Tango muluba ya congolais azwi pouvoir, baluba pe ya bakongolais bako sepela. Mais vous a complexé pourquoi? Pona nini boko lela na bakwe nyonso. Nano tozi fonction ata moko te. Muluba nini on ba nommé. Boye bisanga muluba oyo président Félix a nommé. Po bolo ba trebe ke baluba bangwana bakomi ko régner. Directeur ya cabinet na ye monto nomination ya liboso kamere monto akivu. Adjoint na ye monto ya bandundu. Muluba za wapi? Muluba za wapi? Boko banga nini? Complexe na muluba. Mais nazo comprendre te Eliezer abimi aza koloba ke ono voilà baluba bolekisi. To lekisi na nini? Nano tozie nomination ata moko te. Toza pe ko jembela lokola batu nyonso. Depuis présent ba 14 jours ba 3 semaines yango. Nano anome muntu ata muluba ata moko te. Kasi oyo Eliezer azako bima azako loba te bino baluba bolekisi o famille présidentielle mais famille présidentielle wana banome yango wapi? Kabila uti ko kenda wa nomaka bandeko na yenyo so ba PDG ba bokile na ye na ba ministre ba famille na yenyo so panzi a classé na ba fonction ya minene. Ka président Félix a nommé nani oyo ndeko na ye oyo zolo bakete famille présidentielle. Ndeko na ngai Keba soki okomi kokenda balangage ya ndenge wana Keba epe biso pe ba mosusu oyo mutu ako intimider biso azali te pona ko bomba teke na za muluba te na tango ya Mobutu toyebi ke baluba ebele ba changeaka ba kombo po bakoma bangana mais biso oyo to changer ba kombo te et puis les sous na kobomba na komibomba kateke o e batu ba mona ngana za muluba te jamais ngana za muluba partout oyo ngana na kolekaka na komidentifier ke na za muluba on est komi ko intimider biso on est komi bino pe bolingi pe biso pe to sepela te soki to sepela sali mabe ba congolais bangala ba sepela kati ba congolais ba swahili ba sepela kati bon sikoyo ba congolais ba luba ba sepela pe mabe boyebi boni ba luba ba kufa bolobi ba luba oyo boni ba kufi na Congo ona ba bomi bango soki lelo ba luba komi ko sepela e ko sala mais bozo banga nini? Mais vous avez peur de quoi? Vous avez complexé pourquoi? On a besoin vraiment. Oh, ils allaient les camomosus, ils allaient complexe d'infériorité. Parce que ce qu'ils allaient les camomosus, mais les comment boyete. Oh, ils ont comment ils allaient ce qu'on appelle complexe d'infériorité. Ils ont comme sentir yomo que soko monika wakancho ozo bangaye. Soko moni wakancha ki po a muluba oko bangaye. Soko moni wakancha parce que azali muluba tika na fingaye. Soko monika wakancha azaki toko mobali ya kitoko il faut ko fingaye. Ezali jalousie. Ezali motema ya kindoki. Ezali motema mabe.
Eliezer yebisa ngai aoyo lelo osali émission lobi ke non Muluba akomi kolekisa Muluba akomi ko ganga partout oh yebisa ngai Muluba banome ye wapi banome Muluba wapi po yo loba ke Muluba akomi koloba ko ganga partout akomi fieri akomi lolendo Muluba banome ye wapi yebisa ngai esika banome Muluba. Président Félix Azui Kibokonzi a nommé Moutouakiv, directeur de la cabinet naïe. Oh, il y a adjoint, Azali Moutou, il y a abandonné. Moulouba Zawapi. Mais boni, on le kalelo, il y a kolobatere que Balouba Bakomi Kolekisa. Bakomi Kolekisa, toujours pour. Nanyo est nommé. Boko Banga est le konini. Bosa Kobanga est le konini. Moulouba. Muluba kufa ebele na Congo. Soki peuple moko eza na kati ya Congo oyo enyokwama, oyo baboma, oyo enyo emuna bwale, oyo emuna pasi ya marque na marque ezali Muluba. Yekoi mukebo o président lobaki te boye. Mais est-ce que ba président nyonso baleka wana? Et peli susu boye ba très bien. Président de la République démocratique du Congo na tango pe Mobutu Azalaka entouré na bande konaye pour la sécurité naye Laurent Désiré Kabila Azalaka erreur pour entourage naye ezalaka bapaya yango ba eliminaka ye Kabila oyo atikali a soli 20 ans de pouvoir. Pourquoi? Parce que entourage naye bande konaye. Yango na atikali ti lelo na boyake naye. Sécurité, entourage naye bande konaye. Tout comme Bisope Lisusu, entourage à président Félix et cause à la sécurité batunaye. Boni kolengi sa biso boye. Bino OK, bino bolingaki tango ba nommé président Félix. Pardon, tango ba voter peuple congolais voter président Félix. Mwana ya Muluba. Biso baluba to lobate. Biso baluba to bandako. To bandako lela. Ngana zo tuna. Lokola ba nommé ba voter président Félix. A commis président ya Congo. Biso baluba to bande kolela. Non, boyi bisangai. Soki bolingi to bande kolela, boyi bisangai. Soki bolingi lokola ba nommé président Félix ba voter ye biso baluba to kima na Congo. Mais lokola ba voter ye mwana ya Congo, mwana Muluba. Biso baluba toko sepela. Mabeza wapi? Mabeza wapi? Batu musu bazoko lobate banome ye. O basali boye. Mais ngana lobi o yebi que il faut être très intelligent. Oyebi batu boni baza na Congo wana baza koluka place ya ki président swan. Mais il est très intelligent. Atako bolobi ke banome ye. A utiliser boanya, a utiliser mayele. Batu nyonso bazala ki na PPRD. Bebo. Muta mayele azala ki te. Batu nyonso bazaki na Congo, tout comme la diaspora, wapi tout ça, bazangi place wana. Mais président Félix a commis place wana. Et ça dit hasard te. Yo lobi ke banome yo, banome ye. Yo pe kende banome yo. Si c'est facile, kende yo pe ba kende konome yo. Na bo kukufaka okumaka place wana.
ata PDG ya pamba na bo okukufaka okokomaka ata ministre botika biso baluba to biso pe tosepela botika kointimide biso Eliezer Ntambwe tika kointimide baluba. Nous avons droit tokokite parce que Félix azali président azali muluba biso tovandaka tobanda kolela biso tovandaka tokima Congo biso tovandaka tolobaka te po président Félix aza muluba. Mais mon cher ami, ozana liboma na mutu na yo po président Félix aza muluba biso baluba toloba lisusu te po président Félix aza muluba biso baluba tomela lisusu mosanga te po président Félix aza muluba biso baluba to renye lisusu. Bana Congo to simba na maboko Congo elonga RDC. Bana Congo to simba na maboko Congo elonga. Congo lenyo someta la me Congo elonga RDC. Bana Congo to simba na maboko Congo elonga. Majorité opposition to simba na Congo elonga RDC. Bana Congo to simba na maboko RDC. Congo.